La réalité on a que ils ont des boy pour ce que étape mon étape ba ko personne na goût bato bazoya bani tout seul ka ba télévision ce que comme étape ce que faut ça la boy donc nganga na pese ce que loupé bon senti que non répéter bato batondi plein bani le salon mo ba cité salon mo na ba période wana t'exabe auto para tout ba mo mi bani di tango wana to ba paint nga mi bon na kanisa ka bo ko na pese mo bon na nga bani mais comment est-ce qu'on a et deux étape par étape le gros étape pour faire taper c'est étape pour faire taper et ça rassure ba conditions ça bo conditions en ce soir tant on se retrouve pas condition wana mais na baki ngana kanisa kana zulu kapona bana na zulu kapona famille nanga na lukande po bazabe bien siko na kolia na banani siko bango bazate c'est que je la ngwana lukila ngana siko ba problème vous comprenez qu'est-ce qui fait que ngana mba kabeko ka mutoro bina sala kabeko ka mutoro mais to ba komisa tant yo uzongo so na ba master banini okipi ko kota parce que monde na biso artistique na monde wana ya musique profane en tout cas à part talent pour pas découvrir en tout cas certaines choses il faut ça. C'est pour cette raison que ba misusu na otanga kombote ba misusu ba kota ki na bango na ba loge ba misusu bazape na ba mo ba singana loketo ba misusu bazape na ba cérémonie ba sala ka c'est eza monde wana ka benza boma c'est-à-dire que mutu muso abota makanzambe aparme mokote c'est déjà maladie mona ba demo mona boye nzambe ko sala sikonga grâce pona boya ka condition nzambe ko sala grâce na ko yamba siko Yesu na fa ne pas grande scène na la salon kataka ngati exemple na la siko na salon na ba makamno so sala ma ko ko isko complète ko na complètement comme besoin la salon c'est que lion so na po boyo pesa pe makila fufu penza ifona lia fufu penza ka grande scène lamba so kite na lwanza ngai musique ya mokili eza na kisi so kuntangira sala kisi akosala na ba msupi ba sala pe kisi ba resisa te msupi ba sala pe kisi nganga kosi pa abeti mbala moko msupi ba sala kisi ayibite ba yibeli bato na boya ki penza carrément tant guerrier Zambé ko sala ngango après 2 ans lelo yo to ko yembela Zambé ndana ko nanga ko komisa je reviens toujours pour komisa ko parce que ko le bidé c'est un monsieur qui a étudié en Europe enfin mais azaka na lolenge na moka ko mona makam avec une espèce qui patron c'est-à-dire un musicien il peut aussi investir un musicien à cause d'un patron un musicien à cause d'un wanda ko tout ça ko fi wana azaki ko fi moko pona ngai azaki netu 1 mètre à penser quoi pona ngai c'est exemple à suivre na yo kakande bakumba tu bakumu loba ngana comprendre kango c'est une très grande différence entre Kofi Asika ba tu bakumu komona kwa monstre na Kofi ya biso ngana yebeli wana nga d'abord ta on a gina quartier latin en tout cas on était naturel ba mastanyoso ba juna fa ba laji ba texaba ba lodi on était vraiment naturel même bien nga personnellement na tika ba mona te Kofi place à Sarakis wana na ebité peut-être so azaki na likamu na yemo ko boya ndenge na ye na ebité mais ye personnellement ataki mutu to vanda ka bu et là on a mon arabe qui sont sur la haie vous avez bien mais ça comme la podium a comme une force a comme na on est clam sous wana ngamona on me d'accord yani to so na boy yo pour me constater ngo peut-être les constatation na podium ma na podium ngamona ko muza fanatique na nazo comprendre déjà nazo sepela na ika la façon mo boy muto bozala na ye bozala na ye mais bozo mana ye mais na podium comme peut-être constatation akoma ga elo mususu peut-être bona banzembo na ye pour ça banzembo basi balinga mingi ko za la bongo die bato baolinga mingi po ngana tikala komona te qui c'est pas confier le milieu wana ifona lo bana na sala cérémonie te mona sala 4 ans na 4 ans na sana quartier latin na tikala komona te ko bengi bino bo sala loko moko boye e koma boyeno mana zaki na po batinda biso invitation na ba message OK biso ba biso beka bambiaka quoi ba ibandeli parce que biso ba racine ba msusu baza ba sarment ngoni yesio lo baki arbre exemple msusu sarment ba petit lokola ba zingenge nango nzambe bizaka lokumu na biso kaka eza plan to afali tout ça ngana bo bisaye ke tia za la Kofi Olomidona aibi ke batumi balinga par rapport à art batu mingi balinga musique na ye alors eloko za ka na musique ne balinga mutu te mon non pas la raison na ye ngai na ko loba ne kaka ke en tant que mutu na ya musala pona zaki kuna o aibi mo muke na ibi nyoso te mwanda mbonga na yebeli mbonga na yebika za mutama bete batu batali saka za mutama be c'est pas un mauvais monsieur peut-être la grande des fois caractère OK ça va voilà wana ngai donc cause la kake asala ke loko ne za ke batu balinga ar na ye na balinga ye mutu te e koma ke balinga ar na ye na ye moko basangisa ke maloko
mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yende coach ya loposo ya nzoto na bino aye na bakisi oyo ezotraite batempo banduta babokona ndenge na ndenge oyo epesaka mbindo mpe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ride na elongi vieillissement oprofite na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te luka kaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azoswanye nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo moto obetela batampo esalaki ezambe te esilaka te elongi nzuluka ekoma lokola moto batume na depo makala yaka mpo toyebi dokter aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala mpe compte YouTube tobenga biso awa na plus 44 74 24 025 737 na bwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vérité et réalité, votre magazine. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, votre chaîne d'attache, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. À la prise de vue, vous avez Gédéon Olaé. La réalisation est toujours assurée par Jordan Panzou et Jonas Nzouzi. C'est avec cette équipe que nous allons travailler bien sûr d'arrache-pied. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous allons effectuer ces petits exercices, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez. Vous avez besoin de vous abonner. Il suffit tout simplement d'aller sur le bouton écrit en rouge « S'abonner », cliquez une fois et juste à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche et vous verrez toutes les notifications. Du coup, vous êtes abonné sur Nouvelle Tendance Télévision et vous aurez tout ce que nous aurons posté comme vidéo, bien sûr, en temps réel. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, restez branchés sur votre chaîne. Je crois que vous ne serez pas dessus. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très intéressant et nous vous demandons encore, vous qui nous soutenez, de continuer toujours à le faire. Clin d'œil spécial à tous nos partenaires. Nous avons JL Le Combo de Genève, bien sûr, qui est branché. Nous avons maman Marie M5, celle qui représente la fondation Ndélé au cœur de la nation. D'ailleurs, en parlant de la fondation Ndélé au cœur de la nation, nous avons déjà l'orphelinat Christ Rédempteur qui est opérationnel. Vous avez besoin de soutenir le démuni, des orphelins, de veuves, n'hésitez surtout pas. Voici une bonne adresse où vous pouvez passer rapidement et tout ce que vous déposerez sera au point. Merci encore une fois de plus à Chouchou Natatila, véritablement femme d'affaires. Je penserai à Yadjani Sita, Antsonga Mputo, Bangamituri depuis Suisse-Zélande, un homme réglo et crédible. Merci encore une fois de plus au prophète et commandant en chef Blanchard Kadhafi Kouloutou qui séjourne de l'autre côté de l'Angola. Merci le vieux choisi Matata. Je te salue et bien d'autres personnes qui sont toujours fidèles à cette émission. Je crois, comme vous le savez, aujourd'hui, ça sera une manière assez exceptionnelle parce que nous avons un nouveau invité, quelqu'un que vous n'avez pas encore suivi, donc quelqu'un qui n'a jamais été sur le plateau des Nouvelles Tendances Télévision. Mais aujourd'hui, on le reçoit. Avec lui, nous aurons à toucher plusieurs points, bien sûr, et entrer à l'actualité et aussi parler de sa carrière, de son parcours. Il est artiste, musicien. Et actuellement, il a changé de cap, du coup, il sert aussi le Seigneur, je crois. Il est notre invité. Alors, on va aborder aussi beaucoup plus de choses. Toyeba quand même, d'où est-ce qu'il vient et qu'est-ce qu'il est en train de faire aujourd'hui. Papa Gaston est avec nous, donc M. Gaston qui est notre invité. C'est pour la toute première fois. Il est avec nous et je crois nous aurons une présentation brève en ce qui lui concerne. Papa Gaston, bonjour et bienvenue. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous allez bien? Oui, je vais bien, par la grâce de Dieu. Je valide. Amen, puisque vous avez dit, vous allez bien par la grâce de Dieu. Nous vous recevons pour la toute première fois. Sinon, vous vous sentez à l'aise? Je me sens très à l'aise. L'accueil a été vraiment chaleureux. Je suis là. En tout cas, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Merci alors surtout d'avoir répondu à notre invitation puisque vous êtes venu nous rendre visite et nous devons vous recevoir bien sûr et tout en réunissant les conditions. C'est vrai, on s'est battu petit à petit, mais Dieu va faire de sorte que nous puissions réunir toutes les conditions possibles. Clin d'œil spécial à Evie également. Evie Boloka,
Voilà, Boloka qui nous assiste. Alors, je crois, dans les jours à venir, on aura parlé aussi des je sais pas, fondation ou ASBL, déjà les femmes qui se réunissent, qui ont besoin de réfléchir. La femme n'a pas seulement été, sa place n'est pas seulement à la cuisine, c'est pas seulement pour le ménage, mais je crois que la femme doit également prendre sa place dans la société et aussi faire de sorte que les hommes puissent ou le monde puisse bénéficier de ce qu'elle a comme potentialité. Merci beaucoup. Déjà, nous traversons le mois de mars. Déjà, c'est moi qui est consacré à la femme. En tout cas, bonne fête à toutes nos mamans, toutes les femmes. Vous êtes filles, vous êtes femmes. En tout cas, responsables, engagées. Je crois que c'est votre mois. Et poussez encore une réflexion un peu plus loin et c'est là où vous fera du bien. Ok, nous avons, comme je vous avais annoncé, nous avons notre invité, Papa Gaston Texaba. Donc, artiste et musicien, je ne l'appellerai pas ex-artiste, mais c'est un artiste musicien jusqu'à présent. Et il est parmi les pionniers du groupe Quartier Latin de Koffi Olomide que nous saluons en passant. Et parmi le groupe ou les collèges de cofondateurs. Oui, c'est justement ça. Ok, je crois que comme nous avons précis, côté Wana et Salibiso, bien. Oui. De l'autre pour la toute première fois, on sera bilingue pour permettre quand même à nos surtout base à la Balandabiso. Du coup, nous traversons le mois de la femme, le mois où le 8 mars, c'est la journée internationale où nous quand même pour maman, maman, déjà l'émancipation de la femme, belé. Lorsque vous êtes artiste, lorsqu'on parle de violence faite aux femmes, et ça la kayo nini yozali langanzembo, zali moto aza moto ya kokoma. Tango komona bandeko na basi ko za la marginalisé, ko za la konyokwama, ko subir ba violence nyonso tout. Et ça la kayo nini yo tant que artiste qui ko le bani na ba maman nyonso tout wana. Bon, na ko bana no boye violence c'est ça ma maman eza na ba point belé, eza pas violence sexuelle. Donc na makanisi na biso na ko lo ba bantu. Africain, tout le monde en est moi si personnellement et ça l'a bien été. Mais beaucoup plus violence faite à la femme pour ngamo nazabwe naza mama botangai abotangai papa balier abotingai ngamo ko pe na botiba na basi to na botiba na basi sono ki basali mona masi mabe et ça l'a pas si mingi. Je parlais beaucoup plus de la violence faite à la femme, violence sexuelle. Okay. Donc ezali eloko moko et sengeli to réfléchir to tika yango. Moi si aza muto nzamba salaki soki moi si soki batiaka pembena mbali te mbala ngaza na sengote yango nzamba la lisaki Adam mbala moto nga fungoli miso tanga ti Adam Eve liboso na ye abaki voici l'os de mes os, la chair de mes chairs de ma chair. Donc yo baki a sepela ki na eloko créature importante pour la vie na ye. Donc pour ngai moi si la kokolo baté kaza même égalité par rapport à sexe mais aza mutu être humain lokola biso a réfléchir ça lokola biso ayoka passer lokola biso a rappel single lokola biso. Donc moi c'est ça mutu a négligé. Merci beaucoup et nous sommes très suivis. Clin d'œil spécial également à Jonathan Marcelin Mbouli qui nous suit depuis quelque part aux États-Unis et puis depuis le Canada d'ailleurs. Donc au hasard parmi tout va s'épeler dans l'émission au pays mingi. Alors papa Gaston, tu n'es pas quand même. Ah, tout le monde solo ya Quartier Latin. Vous allez mon quoi pionnier ya Quartier Latin et mon quoi cofondateur parce qu'il y a un collège, il y a des gens bazala à peine à Koffi Olomide pour réaliser belle œuvre au tout ça le Quartier Latin international. Alors tout ça là Quartier Latin international, tout national, tout ça to kota kuna penzate. Et toki koyi banano carrière musicale na yo, bana on ndenge nini. Bon, merci pour la question. La carrière musicale na bandi Nakolo Bata, on a zotanga déjà dans une musique. Parce que moi je suis né à Kisangani, ville natale Nanga, Natanga Manda Mukuna, je suis parti à Kinshasa. Na bandaka, cause la fanatique, orchestre moko, des akakuna, Maki Sasabata, et ça orchestre Natanga, tout ça qui va na Miké, biso bangembo, kukumatara banzete tout ça. Ndé pour ça musique et la rangai. Tanga. On a ça la électricité industrielle. Bon, tant on a eu comme à Kinshasa et pas maman Nangai, la sélection qui la musique. Toye ko sangana ba misa mususu Luciana de Mingongo ba ebie toye ko sala orchestre bango bazana ki sangani ba sala orchestre sa musique ba ko koma na Kinshasa to sangani su sala sa musique Elkin
wana tozosangana basere mingi baki badanseuse ya beti kuna baki bafia kisangani banda koya kosangana biso kopika biso po alors okesaki na basi ebele ya kitoko wana na ntango ya pere boucher na cabaret lioto donc et puis to avancer balokisi parcours eza ebele mais parcours oyo nakolobaki eloko monene eza quartier latin. Effectivement, parce que quand même, autant on parle de pionnier à quartier latin. Et ça, la main n'est pas au commandant Pemé na Kofi Olomide. Non, ils allaient qui viennent en Amoro, Joe F. Il y a na Gina et Fongue na Libanco. Moi na Matongé, tous les orchestres biso na Matongé wana. Chic Matongé. C'est que ça ba na Matongé kaka. Bon, yelo Joe F le quoi ça qui a ebana banyo kalongo, ba papa wemba banani. So qui na solo papa wemba to vandi pe, elle moko plier zo le ka wana biloko kaya kala. Plier zo le ka na c'est ça normalement au Cameroun. Beaucoup de ça pour na vie wana. Yé pende mto manga pe na quartier latin. Wana litonge siko. Wana litonge. Après tant moko orchestre na kufaki to bungani mais ko lukanga tant ko fi azu intention ko sala orchestre. OK. Azu intention ko sala orchestre. Pour ça la orchestre mo biloko mona ba shock star simba ka te bo kane batu ba yaka pona ye. Mais ba betsaki banzembo ndenge sengela kite. Alors aux espérer ko sala orchestre ko kino toucher Joe F ndesiko yo alukele pe ba petit bien ba ko sangana ye. Joe F ko intéressant nga wa ibinga na yembelaka mwanda mo na yembaka. Ndina komaki tango nezaki bandeli mais amekaka na batu moko bikofi. Amekaka na batu moko bo simba ka te mais tango bisu ko ya. Okuta Vieux Véron et tout ça. Au Benda Babanda na yemi balé. Mais biso nous sommes parmi, quand je dis parmi les cofondateurs, ça veut dire que je ne suis pas les cofondateurs, il faut bien préciser. Parmi les cofondateurs c'est batu et bandeli. Tango wana ezalaka isengo mingi. Wana ukuta na banani na quartier latin pemé na Kofi Olomide. Tango na yaka pena tango na kutaka. Vieux Véron avant na lemba ou mutalaki sa pe Kofi ko beta guitare. Mais uta Vieux Toussaint Indianga yazaki soliste. Na ekukuta Yoto Mayata atikaki biso akendaka pe na Zaiko. Na ekukuta na chant, na ekukuta Alaji naki chef na biso ya chant parce que Kofi azaki na système chef d'orchestre mais chef ya chant pe vazala. Elle m'a aussi supervisé chant. C'est ngilo bateka l'équipe no mais après ça moi maele po yende avant na pe na Kofi déjà avant biso. Ayeba déjà caractère à Kofi avant biso par rapport ya ba grand frère na ye pour bazala na États-Unis. Donc ngana kutaka batwana. Tango siko to vandi to bandi ko répéter. Ba mise bazaka belé hein bazaka belé bata ba 500 bazaka ya ba chanteur ba bogar ba bon chanteur bani mais biso zoka grâce ya ko zala choisi pour constituer équipe de base. Donc izangai Texaba Alaji tangwana Mr Nanga Junafa na yeko me mapé l'orchestre parce que na intéressé qui alingaki na mais banalité mais na ko intéressé ya kana ba shock star tout ça mais ya na quartier latin tant on a mascotte de Catalan ça Mr Nganze moko amour académique na tango na saka moi tango wana tango longo pa Kofi de tango tozaki na on akutaki o tozaki na haut de base na garçon mo gigi latin to no benga ye to no benga commando na ba réserve msu bazalaka orchestre c'est-à-dire au statut de base rek ngai Alaji Junafa Lodi Mukaba mascotte de Catalas na gigi latin mais Kofi bana ko linga beaucoup plus ko mana 4 personnes il y a un leader biso to na ba cœur. OK. Beaucoup mis dans quartier latin, beaucoup mis au travailler. Pendant beaucoup mis au travail dans quartier latin. Du coup, Kofi a qu'il prendre allure. Quartier latin comme il pensa reconnu et comme il pensa un succès. Mais qu'est-ce qui a fait que Bino tant au quartier latin est sauté parce que Bino boit pour boire poids. Oui. Mais pour Mpombo Bino bozaki qui sauté. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on a ça c'est un langage que moi, on a comprendre en boye. Mon Kofi Olomide, aza à un certain âge, mais tout parce qu'il va cofondateur naïf, Vieux Véron tout ça, il est là moula. Mais bien vous avez presque la génération. Ils sont presque la génération parce qu'il a 2 ans seulement. Aux hommes esprit tout ça qu'on a ngwana, ngani esprit matongé, esprit tout ça qu'on a on a vu que ça langage que moi. Il faut zapper bon côté. Dina monaka que sengela qui tous à éliminer, moi à éliminer pour azobanamike. Vous allez éliminer pour l'année. Puis trop qui a inquiet, les tons, moi trop. En tout cas, moi qui a inquiet, en tout cas ça. Moi dans, voilà, ça esprit ali. Moi qui t'ai bani donc moi na muta osale loko na ye azana vision. Azana objectif. Alors tant bino azo mona peut-être moi bamburema akolinga peta bongote akolinga malembe atiango kwazo asala ngona image ya ye. Mais après biso moko na moko bandu longwa. Na muta ki na infraction na ye, muta ki na likamu na ye. Bisi ngana zana oya ngai de nature na atona tango na ki têtu. Ça il faut le reconnaître na ki têtu. Mais malgré na ki têtu, malgré na kendaka nazwa ki grâce.
parce que vendre pembeni quand même ya Koffi Olomide ezali grâce pour un artiste. J'ai appris beaucoup de choses na pembeni. C'est pas il t'apprend mais aux hommes ndingi mtozo fonctionner par rapport à public ezali musu mais so bozo vana mutu ba conseil banini na zwaki ma belé et pas ya wana mbali wana na reconnaissant. Donc oui. Oza reconnaissant de côté exaba toto zonga mwa muki. Na bingona no bongo parce que kombo quand même bato ba eli moi mingi. Koffi d'hier et le Koffi actuel, parce que tout à l'heure, on lui dit quand même, tu gardes des très bons souvenirs. Il y a Koffi Olomide, Ouazalaï quand même, Simanaï quand même, ou apprendre et belé. Bien que Abando l'Axamino Tekazo, l'Axamino Boemé, car on a un yakofan de là, yakofan de la makambo, aux gens qui pétent à cause de moi maël. Koffi d'hier, na Koffi Alilo, différence est en tout cas, une très grande différence. Moi, personnellement, nazara dérangé pour moni c'est amuto na lingaka moni na jar moni na jar amuto na linga musique dansante ngani nga musique à message parce que fait marabanze mbozo yo ka message zo kani pour tant na mokili na koloba na bando linga Gilio moni Gilio musique ngani mais aza mutu moko ngana profiter ki na ndeni aza mutu moko soko vani na ye azalaki d'abord comique, c'est-à-dire à blague trop, tout ça. Azalaki a conseillé à Kabatoupé trop, ce que ça les remords au benga à reprendre. Ce que tu as dit, pas naïe, à Osang Sabina Tunio, le baki boloba devant Moutou. Aïe bon. Kofi na. Donc polé les pona. Tant on a Kofi wana, azaki Kofi mon ponangai, azaki netu 1 mètre à penser quoi. Ponangai, c'est exemple à suivre. Bon, on a yoka parce qu'après biso, na comme yoka. Na vivre na été mais na yoka quand ba kumba tu ba kumuluba ngana comprendre une très grande différence entre Koffi asika ba tu ba comme na kwa monstre na Koffi ya biso ngana yebeli wana pour ngana na fonctionner na vie na ngabo eza biloko ba principe mi ngana zoa et danga pe na vie maka mususu ba savoir vivre ba bonne manière il nous a appris pas apprendre que azo biso boye nous on a quand même tazo fonctionner so ka mbi mikonzi so ka mbi ba konzi za kandeni so mbi ba tumo ka kanterio c'est-à-dire azaki adaptable là-bas na ba niveau nyos so ka mbi mokonzi o man ndenge azo fonctionner mokonzi so mbi mutumo ozo mona ndenge wana donc ngama j'ai copié parce que na nature to observer donc vous observer ka ngapi fana sala boy pour biso l'esprit matonge to bono mo eti matonge veut dire ki sasa nde matonge to toleki batutu to mona ki toleki batutu na ba esprit vieux beaucoup bani mais l'air moko vena fana Koffi moi mutumo ba mayele ara a dégager ka biloko moko boye po biso to zaka nango te ngaba te fana copier biloko boye pe parce que ba caractère biso zaka nango mingi mungi ta pesa biso ba conflit na batu yo ko budé mutaliko na mbongo ko azomona nyonso na zaki pesa bien mais na kato moi muke on continue sinon en parlant de l'esprit matonge o ba te belé ba lobela moi mingi d'après yo comment est-ce que vous définir l'esprit ezala radio à quoi bon puisque part matonge ezali quand même quartier na kati ya na commune ya Kalamu mais du coup apparemment on dirait matonge on dirait comment moi commune moi na kati ya commune donc on dirait à part ozana na Kalamu oza côté ba yolo côté wana mais na muto ozana na matonge on dirait différence on dirait que tu ba na relation té ezala radio à quoi donc ngana ko loba boye ngana mi na ko se baser na beaucoup là papa wemba mon temps papa mba ko mata ay ko mata ba biloko asala ka wada makambo asalaka mutu moko boye basakanaki na ye me aye kosala eloko moko etomboli ye entre temps mpe lokola ezotombola ye bana mpe oyo ye c'est-à-dire baenvironnement na ye na matongi bamoniki bango baza danger par rapport à leader na bango nde ekomaki matongi bakomi na complexe ya supériorité wana komona ete Kinshasa eza nde matongi c'est comme un moment ntango mamu pepe mukepe pesandi kobima wenge pe koya ekomaki na avant pe bana bandala ba komona ete bango pe bazaka danser omona même dans le même ordre d'idée ça do moins ndingona et yaka kaka donc influence c'est vraiment ça par rapport ya ba tout o ba étoile ba étoile par rapport à leader ça beaucoup là ça forme kula ta avec na façon moko boye ba tumba aki dangote somona bana ba griffe bani tout ça to akomaki mutu moko na kolo bani neni leader par rapport à makambo belé ou ba jeune ba komaki olanda alors tout le monde ka ke biloko na donc bien sapé dans litonge beaucoup état litonge boni boy azo biloko ma bongo tout le monde ki bongo pe changer qui peut comment qui peut na wenge avec ba JB avec ba wera ba dinga ya tant ya kaka ndeti sikoto bana bandal ba bona ba danser pona wenge na bango bana sous na bango wenge na bango eza ndengwa biso tango na ki papa on na biso mais à l'époque surtout zongi na temps na bino très souvent le gens le ba mingi musique carrière musicale et temps on a ba te belé ils se sont plus donné na domaine na bassi et mipesi moi mingi na makamba bilamba c'est-à-dire bakota une distraction moko boy délire de façon que ça là que lelo on ne parle plus de
na niveau moko boye parce que bango bakokaki ko développer arte na ba niveau moko ya likolo. C'est ça, c'est la vérité parce que moni l'espion avec matongi moi cité dans bien mon matongi dans expliquer que moi bombi samedi là wana il faut ça lika moko boye ake na ambiance bilo mandeng wana ala ta bien ala ta propre et tout ça mais problème zalika que espion ezaki ya tango wana mais ngana ko nanga ko je reviens toujours pour comme ça parce que Koffi Olomide c'est un monsieur qui a étudié en Europe mais azaka na lolenge na moka komona makam avec une espèce qui patron c'est-à-dire un musicien il peut aussi investir un musicien à cause d'un patron un musicien à cause d'un randa pour tout ça va on a ba biboso wana c'est pour mona que papa mba tike pena bilo belete par là ta forme à $40,000 à quoi ta zomona mais Koffi Olomide c'est pas comme ça aza visionnaire aza mutu aza osala biloko na ndenge na yakolata na yalinga d'ailleurs ba benge pas sa perte il est propre à l'art en harmonie mais on va s'adapter donc c'est vraiment sous type comment tu na cloud wenge quoi le côté Texaba to profiter le kola tozio quand même parmi bato baza et ba koki ko betali solo ya histoire ya musique ya mboka na biso oui to profiter quand même na yo sur le plateau très souvent les gens vous accusent ya kolba keno ceux qui lelo musique ils a développé trop dans la musique monde musical ils a pour na bino bato tikeli ba jeune lokolo c'est-à-dire pour ça la musique il faut que tu na loge il faut ça na bato moko boye est-ce que pour faire la musique ou évoluer dans la musique il faut nécessairement aux ala pena kisi au kotape na sima nganga moko boye mama mbikudi moko boye bon moni monde wana eza monde mo complexe eza makambo bele premier ya nini tangu mutu aza par na groupe vous avez un groupe, vous avez un talent, mais vous avez négligé. Soit vous avez un talent, vous avez un talent, ça te fait réfléchir. Vous comprenez? Qu'est-ce qui fait que vous avez un talent? Vous avez un talent, vous avez un master, parce que le monde artistique, le monde de la musique profane, en tout cas, à part talent, pour découvrir, en tout cas, certaines choses, il faut ça. C'est pour cette raison que les gens na otanga kombote ba mususu bakota ki na bango na baloge ba mususu bazape na ba mo ba singana loketo ba mususu bazape na ba cérémonie ba sala ka ça eza monde wana parce que ko sala pe oyembaka bien osali banze mono très bien okoti studio pe rien mais mutu moko bozo ka mungongo na mais bato bazo ngaka eloko wana ozomona yango esala ka ke mutu pa fandi non tango sololi mutu ape so idée non moni musique eza bien oza na talent mais il faut que tu aies eloko moko pour sa musique wana donc yango esala ka ke ba jeune mingi ba kota na ba génération et la génération na biso et génération ngabe ngwa génération ya wenge et la génération ya wenge ba misusu baza ba kota eza pe ba misusu pe ba kota na bango te donc parlant mama kota yo pe kota ko ngana ko ba boye personnellement na ko ba ke nga d'abord on a na quartier latin en tout cas on était naturel ba mastanyoso ba junafa ba laji ba texaba ba lodi on était vraiment naturel même bien nga personnellement na tika ba mona te ko fi place à salakis to beta ba conseil sous jimélé na ba palais du peuple na ba na bazaiko to beta orchestre ba conseil mususu na ba wenge tout ça mais na tika la komona tika bengi biso bosa la cérémonie moko boye peut-être yo na tika na ko bengi so te que yo assister ouais na ebité peut-être so azaki na likamu na moko boye ndenge na ye na ebité mais ye personnellement ataki mutu to vanda ka boye et là on a mona ka ke so bozo solo na ye boza bien mais so comme na podium akomi na force akomi na mona na clam mususu wana nga mona mona mekita ko yani to so na boye yo po ndo constater ngo peut-être les concentration na podium ma wepe mtu nga mona ngoza fanatique na ye nazo comprendre déjà nazo sepela na ye ka façon moko boye muto bozala na ye bozala na ye mais bozo ye mana ye mais na podium comme ndem peut-être concentration akoma ka eloko mususu peut-être bona banzembo na ye po asala banzembo basi balinga mingi kozala bongo die bato baolinga ye mingi po ngana tikala komona te qui c'est pas Koffi Olomide wana ifona lo bana na sala cérémonie te mona sala 4 ans na 4 ans na sala quartier latin na tikala komona te ko bengi bino bosala eloko moko boye e koma boye no. Merci beaucoup puisqu'il s'agit d'un artiste et musicien. Je crois que nous ne ferons pas seulement le parlotte, mais du fait que tu as des témoignages petit à petit, on va découvrir votre histoire bien sûr. Alors, nous allons vous faire découvrir le savoir-faire de cet artiste, mesdames et messieurs. Nous avons reçu pour vous Gaston Texaba, qui est un artiste et musicien, compositeur en même temps chanteur. Avant tout le bien album, il y a un témoignage Malembe. Vous allez nous faire quelque chose quand même, le coup là même aux anabiso na plateau, il y a aussi Mbappé guitare. Oui. Pour proposer quelque chose en bas dans Nzambe tout au bazo landa. Mais na pour beta moi le moko na sala yango na en tout cas na sala yango expressement
na sala on a style na style à quartier latin na style latino pour de tina bonzambe mimi ka style à quartier latin bon musique ndakoloba biso to betaka rumba rumba oki jazz na rumba nango wenge pe betaka rumba ya rumba nango biso siko place to zalaki yaki na rumba nango façon mutu tozaki na ye aza koyembela aza kosala biso nazomona televisi na longwe kuna na kosala lokola oki jazz na kokate yango na ngana sala na sala biloko mususu na ba style mususu mo yango na ngaki na salaki expressement nzembo na style ya latino quoi. OK. D'accord, excusez-moi. OK. Yonde longa nanga yonde bikamwa nangaye yonde nzambe nangayo ami nangayi ngana koyembela masiya nangayi uzali nzambe nanga yonde longa nangaye yonde bikamwa nangaye yonde nzambe nangayo ami nangayi ngana koyembela yo papa te mama te ndeko te mwana te oyo akoki kolinganga lokola yo omikabaki lokola mbeka olataki masumu na ngai otangisaki makila na yo osombaki nga motu ya ebele yango nakotia te elikya na mboto oyanga bomoi na pesa na ngolo bolingo 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 yawe bolingo 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 seo masia bolingo seo masia bolingo ya solo ekouta kaka na nzambe amu ya solo ekouta kaka na zakumba oyo ya bato esukaka na mbebu oyo ya bato esukaka na lolemo yango napona koyimbela Yesu ngai napona nakumisa ye ngai napona koyimbela Yesu nanga bolingo 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 yawe bolingo 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 seo masia bolingo seo masia bolingo ya solo bolingo nanga nana imbela yo papa nanga nana kumisa yo ngana ngai nana imbela yo kolo nanga nana netola yo masia uza papa bolingo 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 yawe bolingo 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 seo masia bolingo seo masia Merci beaucoup, merci beaucoup. Wana titre na wedali. Ozaka bolingo. Ozaka bolingo. OK. Alors titre Ozaki composé na moment nini parce que je crois que chaque circonstance il y a temps, ils allaient appeler dans oui, au moins une période moko tant on tiki mama mokina ko moyamba na yambi Yesu parce que pasteur na gravement malade na mbaka Yesu tenga. Na gravement malade pendant moins 2 ans na za kwa mkizengi tout ça mais nzambe ko sana grâce. Mais en délivrance dans l'église dans l'embassade fait pas qu'on ça malamu papa na ngai mwanza kamanda pas mwanza papa mwanza kamanda papa apôtre il est papa na ngai molimo koko na ngai zaidi na bala na zo grâce wana bayaka na ngai l'église na se retrouver kaka boye na bika déjà eloko ndio soma be ekenda bon omoni tangu okomi makambo nzambe omotambola ba bible ba master sikoyo ba museka zomona ba master ba so ba muninga ba sufu ba katana na koseka
eza taille moko soka yo kabi ah neni akuma pasteur atika mamomi ba biloma ndengwa alors na travailler période moko et des athées tout ça donc na yotala ke mutu ako salisa mutu za nzambe ba moso ki ba pire pesa so mona ke pire wala auto mbetu moko za musu pe ba momi pe place moko biloma ndengwa donc so mona ke ba masa ba abandonner yo famille abandonner yo batu yeso ba abandonner yo komika yemo pendant mona penda ke soutien ezali kanza parce que nzambe so soutien na période na tane tozo sola boité quoi vieux on a soutien na kingai ngabe ngai vieux na soutien na kingai ti lelo yo na za mobimba boye yana mona ke bolingo solos entre ta ba makambo belé hein ba makambo belé on a mona pe na vina ngata na mokili vanda moi c'est pas abandonner akena yeva to biloko na nyonso na iko tala abiate ukolinga mwasi ebe concerne ko pesa kolinga mwasi te ko le kanzambe kolinga pe mbali te ko le kanzambe po ezaire mwasi ko chola mbali pa ko chola mais nzamba chola jamais abandonner pe mutu te amen ça kana zwango luana na comprendre que te il faut na s'accrocher dans nzambe na kolinga na mutu mais na ko sala confiance bolingo ba to suka ka mutalo aloba na tongo aloba mai na poko alobi te ngaloba ki mai te ngaloba ki café mutu a changer kana yi donc c'est que na mona ina ngake na s'accrocher na masia c'est très profond réflexion aux nango mais tozonga mamke par rapport à histoire na yo oui décision tant au Longwe quartier latin il y avait pas moyen ça la ta recours tant beaucoup comprendre que non Kofi a commis Kobo Isabiso bon ngai penda quartier latin pour dire vrai ngai Longwe na quartier latin il faut être aussi franc et sincère nazalaka pe na caractère moko boye na batango wana ngai tu sikoyo soki ezaki batango yo na mona misiki pourquoi na bana osala nengo pour mokonzi mutu azolesa yo azofuta il faut respecter j'avais naki na caractère moko boye na koloba nini suite à schizophrénie hein babenga ngo schizophrénie ya rejet ngana kola papa kufa avant OK na tika na maman très jeune ba abandonna vous comprenez ala sala vie na bani ngana kola sikoni ndeke ndeke OK bona kola l'esprit moko boye na koma siko neti mutu mo na colère contre la société quoi donc ça dit on a bien blessure intérieure blessure intérieure donc yango donc comment ikobela neti ba maladie psychosomatique ça ninga eloko moko boye ata oza mokonzi na donc vile za osala ngai ba tu bana comprendre nga mona l'air mona ko regretter nde cela qui peke da quartier latin quelque part ko fier remercier nga il m'a remercié pas par rapport à talent pas par rapport à temps toaki tonga na bonde ba bonga kabisi faut chanter il faut abogar il faut za vous avez na sangana na bien balanda kayo mais izalaki po na caractère pe donc ngai na longwaka mais na ndenge pe idée pe ko fait zaki nango déjà que a changé pe moi structure c'est-à-dire moi ba petit ba ya pe ba bilo mwandengwa po ba petit tant ba yaki ba fanatique ki ba fanatique nda moni o kofit azuma na kofi ba biso to zaki mona ngoni tika lorsque ba master et mon boya les oya azana danser mais azaka boya kana ngabi na ko sala pe ba na bandengwa o ndo mtabota mara na lulingi na étoile na donc tu peux avoir une chance. En parlant de remerciements, remercier à Ondengenini parce que pour toi, le mot remercier, c'est-à-dire que tu vends qui, na salaka eloko moko na concert, na ko lobangote, bon, ils ont un inter, pour qu'ils soient bien na ba inter, ba tangwana biso ba inter, ba milieu to betangwana. Beta consommer na inter na salaka gaf moko boye. On a vers banini. Wana ba 88, 89 ou bien 90, hein? Au quartier là, tu 86. Donc, na salaka gaf moko. Na komba moi négligent tout ça bon tellement moni na tango na biso tellement bandolinga biso mingi to bandi to kuma Zamba yebisi ngai na feti ya Kana Jésus abongolaki mai vino kasi sali wana bato bamonaki te yamba souffle ngai bikenda na veni Luka na direction Birmanie derrière maison communale ya Ngiringiri ndio komona sali wana yango na ye po ye nzambe akosaka te po nga na yebisa nzambe wana so akosi nga na ye tolobana te. Du nouveau à Kinshasa, Ngirigiri Latiela Bayasika, la salle polyvalente Sam Selchek met à votre disposition une salle de qualité, conditions VIP, sécurité assurée, tout au bon point. Très disponible à un prix abordable. Mariage, conférences, réunions, anniversaires. Pour toutes vos cérémonies, Sam Selchek, très disponible. Bien-aimés de toute la ville de Kinshasa, RDC, Tobengi Sibino, Yassika, du nouveau, nulle part ailleurs, du nouveau à Kinshasa. Pour tout contact,
Merci, merci Seigneur. Merci. Tala bokeseni ezali entre fête okendaka ya voisin na yo to voisine na yo. Soki ke bokeseni ezali ya solo fête ya yo kosala mokona te. Ya yo yakana ngwao. Yakana ngwao. Yakana ngwao. Merci. Merci. Ok. Quartier latin, mais orchestre accompagnement. L'orchestre accompagnement, une certaine a fait une vedette donnée donc au Fiolomide. Il a bongo. Biso sikoyo. Tout le monde a l'air moko boui to telemela. Elle mo to papa to telemela mais comment ils ont elo konaï. Un jour à Singa be. Texaba. Un jour, je t'aurai au tournant. Ngana ko bundaka lokona te. Je t'aurai au tournant. Donc ils ont déjà sa bombaki attaque mon konzi. Aiko to sangari kana répétition après répétition à Singano. En tout cas, Texas va y avoir un vent, n'a rien mingi, n'a pas problème na yote. Mais en tout cas, à partir de là, vous avez sous la bisote. Moni, vous avez dit, on est là, moi, je suis surtout qui est. N'a pas ça la blague, maman, c'est battu. Non, non, je suis sérieux. En tout cas, orchestre c'est là. Ouais, Monique, ouais, Monique, à Koki Gorus. Donc, il a pris vraiment une décision en attaque Mokonzi. Ok. Ouais, Monique qui a occupé Olanda, qui est. Ah, c'est Sangana, Yazarna, Bongo, bah, Gégé Foulamambo, bah, Michel Kabeya, bah, Mouika son, ah, bah, tu n'es pas, bah, ça fait pas conseil. Bah, toi, on a payé sur Vandolinganga. Bah, moi, on a tangi, Vandolinganga. Mais, à mon avis, karaté. Ils ont même les musiciens, moi, là-bas, qui, à la orchestre, dans la relation, nani, Mouika son, abo, ça n'a pas été. Azane kana records, mais ngam na mafuta. Donc, azane orchestre, na bit na babilo, hier, c'est quoi, afuta na droit. Non, non, c'est pas, il y a problème à monter. Ils ont un problème qui est, ils ont un problème d'incompatibilité, quoi. Toujours coca, c'est ma caractère, les autres coca, les autres coca tangate. Et on a un longue na quartier, la terre, ipsinga et bino, à partir de là, jusqu'à personne n'a passé pour nanga, personne n'a passé pour nanga. Tant on a petit frère na Didier à Kofinante, Didier Lomide, Azagnan, puis pendant le ngami, il va vivre Johnny Kouyaya nae. Ce sont des gens qui m'aimaient beaucoup, maman Ami, maman nae, papa Charles. Papa, donc on a sur la banque mine, sont confiés à voyager, qui n'est pas papa Charles, qui n'est pas maman Ami, qu'on a dans un peu on a embrayé tout ça, on a fait ça bambo. Donc toute la famille, Rita, Barifine, Bade, donc c'est une famille au Baïbaranga, pour on a Jara Moutou, on a fait que Tarab. Ok. On a la complexité, on a Moutou Soukina. Les gens qui ont eu Koyo, les Banga, on va jouer au Taloka. Effectivement, c'est la famille, il faut. Donc il y a eu ça là, ok. Ayo la décision, on a masse, c'est pas la quitter, mais il y a courage, tout ça, mais tant que boye. Bah moi ça sont qui consomment bah moi ça n'a pas cotisé bah lodi bah ladi bah du nafa bah vieux bah cotiser après concert bah cacher na moi on va passer bah soutenir moi pendant 2 ans comme master on a il faut supona nazana moi ali romoni qui uti na quartier la terre on a moi niveau mon boy c'est bon mon côté mais bah moi ça va soutenir après nzambe ko sala. Du coup au Garda toujours pas bonne relation dans la famille. Il y a Kofi Olomide parce très que bien. a récemment qu'on perd de maman naïe courage et puis paix à son âme. Oui, tant après que maman nazaki na pour attendre son invitation na ba message OK. Biso biso beka bambiaka quoi. Ba ibandeli parce que biso ba racine ba msusu baza ba sarma moni les sur le baki arbre exemple msusu sarma ba petit lokola ba zingenge nango nzambe bizaka lokumu na biso kaka exact là. Tu as fallu tout ça. Mais batin de rabiso ka message kindeki to le maman na biso pour ba ela ba ina poto biso la ki ba check écran tout ça il y a Johnny Azalaki na famille Azalaki donc to mona ki na laji to mona ki na vieux Véron Alexa vieux musique côté de guitare ba petit Olin Bazalaki donc ça dit famille wana na biso ezali nango soki likambo eza na famille wana ngana zanga ngo na ko zanga te. Je me rappelle dernière émission réalisée dans Kofi Olomide Tomando le Bella sur Marambo Italie, si je ne me trompe pas, je crois, anniversaire à Quartier Latin. Je crois qu'il y a 30 ans, si je ne me trompe pas. Mais je crois, et anniversaire à Quartier Latin, il y a une rubrique au Kofi Olomide Yemoko Atchaki. C'est-à-dire le Atchaki rubrique, où on est remettre d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, et pas musicien. Oui. Et Kofi Olomide Yemoko Atchaki rubrique, où on est touché sur pionnier. Ancien, c'est-à-dire que kalaka il y a latino donc qui peut inviter, je crois qu'ils ont une foire internationale de Kinshasa. Mais pourquoi bien ceux qui ont Kofi Olomide organisé peut-être anniversaire à Quartier Latin parce que Quartier Latin c'est un patrimoine
Oui. Mais pourquoi pas bino moko pe kubo kendaka kuna parce que vous avez baillé en droite. Ce qui déjà Koffi Olomide moko a pensé que tu as rubrique on a c'est quelque part apportera bino na mutema na. Non, ezali elo beza bongo, mais seulement ozomona Koffi Olomide za être humain. Avec na ba sentiment na ye. Aza pe na ndenge ya monaka. Pour parmi tous qui wana aibi po na ye, aibi o ne na nuteme o magaza ki boye o ne ozo. Donc tango sala ki organiser ki anniversaire wana ba voiture. Jomas waka bassiste na biso, c'est un vieux. Abenga kangai, abenga mama Samsu papa, to vandi to réfléchir, to sala ndenge. Omoni nalobaka toujours ki ezali loko moni ti biso a pionnier. Tokoza batu pamba, hein? Ils lokola ba professeur ba maître wala kisema ba école primaire. Biso sa ba université, tokola toliki ba maele. Mais maele ba mukena ba sala ke biso pe tokoma na université. C'est ça le problème to ngaka moi façon mo ya honorer biso na nde to mona ni kezangaka. Tant que la voiture, on a la génération de biso musicale, hein, pour la mamboula, parce que vieux azwa qui voiture, azam kolo. Vieux veronde azwa qui n'a pas la guitare, on a bien ya lemba, yende gande azwa qui voiture. Entre temps, il y a pas mon équipe pionnier na ningo yayi. Il y a personne qui sont avec, na pas petit mo azana ba génération ba chitu azwa qui voiture, ba masa msuke ba boyina mawoya, hein, ba mona ki ba woya te. Nga personnellement na statut na sika, na mona ina zara ba sangana na penzate. Bamasa c'est qu'on est à vient biso comme azui car et ça la bien car à sika donc 0 km ça y est bien hier quand azwa ki be alaji juna fa texaba bamso biso zwa kite donc la génération na biso mais à côté sous génération mataki na ma génération mususu ba petit na ba pe baka. Il vous est déjà arrivé de penser un jour de rendre visite à Koffi Olomide. Koffi Olomide wazaki ex-collaborateur na bino. Bon, cette fois-ci, le roi Bépino va courtoisie on va faire un tour à Montfleury, tout rendre visite à Koffi Olomide. C'est vrai, les lois, ça la fierté Nabi, non? C'est vrai. Oui, hein? Vous avez aussi, vous en avez pas même pas naïe, mais les lots, qu'on se les dise, Azali légende. En parlant de la musique africaine, je crois qu'on ne peut pas parler de cette musique sans pour autant toucher Koffi Olomide. Oui. Les lots, Azali fierté en Bokanabiso. Est-ce que vous avez déjà pensé aussi qu'on rendre place en serre que bon, Bino Boliam, bon, on a allé peut-être à Binoté. Oui. Mais d'une manière ou d'une autre, tout qui est total à tailler quand même. Oui, ngai neti bamba samso bako maka neti masa mo juna fana ngola akine pas Koffi fait presque $500 pour akabaka na ye na ne akabaka na ye ndenga na za boiso na ki pas Koffi na kozonga bako pamba. Mais est-ce qu'on kenda raté pour na nini? Bonga na kenda raté moni biso to komi bato yo. Yo ki litonge kaka li akapeka ezalati le. On a un grand yuma ko ba yuma nyos. To ba yuma to mo kilingane yuma na bango kutu. Ah bon. Qui yanke on eza sauter ça ka pour prier, elle mo faut sentir, elle mo ndeni. Mais ndeni sona ki en tout cas, rejeter un point épi. Et puis que tel temps soit aussi capoute. Pour elle, moi, on a réseaux sociaux, des messages à répondre à quand. Et bah moi ça va comme à mon oh va comme en tout cas, les papiers verront soit au mais pas Koffi Olomide, à bazon à pambater quoi. En tout cas, $500 n'est bon à mouquer quoi. Au bazon à. De cette fois-ci, nous allons profiter. C'est vrai, ça se fait rarement. Oui. Koffi Olomide, c'est un grand artiste et un beau cannabis. Oui. Yo le lo comment on sait l'Anzambe. Tout ce qui se passe, tout le monde surtout les vagues, surtout Koffi Olomide qui traverser. Ah ouais, il y a des balles dans la vie, il y a le haut et le bas. Oui. Nous surtout battant surtout Koffi Olomide à l'équipe, makambo tout ba problème toi tu kokuta na kutana on a ba justice makambo kili o nyo surtout et l'équipe les loso qui okoki ko lobana ni lobana Koffi Olomide oki ko ebisa ni pas otala. Non, ngana oui ça est, c'est un grand frère, il faut le reconnaître. Ngana oui ça est que tia za la Koffi Olomide na aibi ke batumi balinga par rapport à art. Batu mingi balinga musique na ye. Alors eloko za kana nga musique ne balinga mutute. Mon nom pas la raison na ye. Ngai nako lobane kaka ke atanke mutu na ya musala pona zaki kuna o aibi mo muke na ibi nyoso te mo ndambo nga na yebeli po nga na ibi kaza mutama bete batu bakalisa kaza mutama be c'est pas un mauvais monsieur peut-être la rendre des fois caractère. Ah ok ça va voilà voilà ngai donc cause la kaka ke asala ke loko neza ke batu balinga art na ye na balinga ye mutute e koma ke balinga art na ye na ye moko basangisa kuma loko nakolo baka muke wana ye moko ayibini ya ko sala po c'est possible ka sala yango mais ils na biloko mususu a provoquer en tant qu'artiste batu mususu ba yebaka te il peut provoquer ka moko boye na mutema les ata provoquer ka pour que balo baka na Koffi Olomide na tango wana surtout toi ingia dimsalu ako boire eloko moko alobi mais kati ya mutema les eloko ils appellent mabete a sali kaka bongo pona ko
azala azonga na kati actualité asaka bilo muso bon ngana comprendre kango bongo ngana comprendre kango bongo. Texaba remercié par Koffi Olomide, il quitte le groupe Quartier Latin, laissant ses collègues au travailler naïe. Enfin, tu te retrouves dans la rue, musicalement parlant, parce que vous avez un orchestre sous-soutien dans minute. Oui. Il a fallu ce que, étant qu'homme, et surtout, on a caractère aux alara pe na on a pe te oche de c'est-à-dire na mobali, on kufa mobali fona bunda. Oui. Après Quartier Latin. Oui, après Quartier Latin, ngai na mekaka au sol orchestre. Au sol groupe. Mon temps on a quand même moi influence ezalaki outi kuuta na orchestre moko pe boye bébé na Koffi na minga bato. To sala orchestre. Wana to komi na salon. C'était salon au sala orchestre. Mais esengaki sikoyo lokola koma leader. Bato bazoya na ba répétition, bato bazoya yo zuma te soki ndenge za boye faut boye. O sala boye, o sali boye, o sala boye. Nga sikoyo naki na trouble mutu. Nga de nature naza mutu na ko sala na ninga osala mutu mabete quand je mabete ça dit que mutu akufa na sepela bon. Na naza mutu bongo te. Na ko sala mabe moko be normal. Mais mabe ke mutu atiki mokili akei, mabe ona te. Bakambo yaka. Alors na acceptaka muke. Na kotaka muke. Kotaka muke biloko bokoko Nathalie bandi pe ko benda mama kam. Mais comment il a sous condition? Biloko bokoko nani? Bakisi. Kisi. Et comment il s'y coque? Non, c'est aussi miso kisko. Au ba massa pe na quartier, ba sentir pe que. Sentir pe que ngape na ko. Massa na signer qui peut va faire. Plan na ngape danser pe na. Mais tu n'as pas ko kiran Koffi. On na mutu na kanisa ka bongo. Donc, tant on a meki bongo, ngana yeba kite ke biloko musu la yo zo mona bon, sala boye, au pesi bongo tout ça non. Le succès ne s'achète pas par l'argent. Le succès s'achète par le sang. OK. C'est ça, il faut comprendre dans Bongo. Alors moi tant on est au comment na réalité on a que ils ont des boy post koyo étape yo mon étape on ba ko personne na go bato bazoya bani tout seul ka la télévision siko comme étape siko faut ça la boy autant au salon nganga na pesi siko luke ba senti que non rep pe bato batondi plein bani de salon mo ba cité salon mo na ba période wana exact auto pas tout ba mo mi bani di tangwana to ba paint nga mi bon kanisa ka bo ko abese mo mbongo na nga bani mais comment ils connaissent et donc étape par étape le aussi étape pour étape il faut taper ça ka subo ba conditions za bo conditions na msusu tant na surtout va pas condition wana mais na baki ngana kanisa kana zulu kapona bana na zulu kapona famille na na lukande po baza bien siko na kolia na banani siko bango bazate c'est que je il a ngone lukila na siko ba problème. Donc conditions ça c'est que non il fallait que ce yo banda olia siko il faut na beta penza donc na kata tant on est ko boya condition wana ndi maladi na sala na ngo 2 ans ke ba luka penza boma c'est-à-dire que mutu muso abota makanzambe apo arme mokote c'est 2 ans maladie mona ba demo mona boye ko mona boye nzambe ko sala sikonga grâce pona boya ka condition na nzambe ko sala grâce na ko yamba siko Yesu ko yamba te ko yamba me na ina grande sœur nga c'est bilaini on a bon vendre pas na c'est na koma bele ko mo soute na vendre pas grande sœur na ngala na salon kataka ngata exemple na la siko na salon na ba makamno so sala makila ko isko complète ko nga complètement ko besoin la na salon c'est que lion so na po boyo pe ça pe makila fufu penza il faut na dia fufu penza ka grande sœur lamba so kite na lwanza zomona yango na sala ki na boyaki mais grande sœur ay ko kozwa vision habite na mema na prière nda manga pa muze mwanza nga papa na nga molimo ndi papa na utaka ba jeune na ye utaka akina groupe d'intercession ba bondela pona nga ndele lo na zali lo vivant boye na yamba Yesu donc pona ngai musique ya mokili eza na kisi soki mutali sala kisi akosala na ba msupi basala pe kisi ba resisa te msupi basala pe kisi nganga kosi pa abeti mbala moko msupi basala kisi ayibite ba ibeli bato msupi basala kisi ozomona donc ngana zwaki grâce que naboya ki nanga naboya ki penza carrément tant guéri Zambé kosala ngango après 2 ans le loyo to ko yembela Zambé. On va encore écouter un morceau bien sûr parce que que lorsqu'on reçoit un artiste musicien pour makambo le baiser belé pour obela liboma mutwe beba makambo belé toyeba et les kana ki ndenge nini. Alors on écoute au titre nini. Oh ils ont bon psaume 121 kaka. OK, psaume 121. Merci beaucoup. Il est mon roi. Il est mon bouclier. Il est ma vie. Le lion de la tribu de Juda.
Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle, c'est lui qui me garde, ne sommera point. Mais voici, il ne dort, il ne sommeille, c'est lui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon nom à ma main droite. Pendant le jour, le soleil ne me frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera, il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais, et à toujours. Gloire à Dieu pour son amour, gloire à Dieu pour sa bienveillance, gloire à Dieu pour sa compassion, gloire à Dieu. Oh, pendant le jour, le soleil ne me frappera point, et la lune pendant la nuit, l'Éternel me gardera. Il gardera mon âme. L'Éternel gardera mon départ et mon arrivée, dès maintenant et à jamais, à toujours. Gloire à Dieu. La divine providence, c'est le soin que Dieu prend de nous. Imelayo, Misayo, Sanzolayo, Zambe nana, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la, la la la, Merci, mesdames et messieurs. Là, c'était Psaume 121, bien sûr, interprété ou chanté par notre frère Gaston Texaba, qui est notre invité. Je crois que, comme je vous avais dit au début de cette émission, que nous allons partir, ça sera en partie au fait. Aujourd'hui, nous tournons la première partie et prochainement, je crois que nous aurons la deuxième partie, ainsi de suite. C'est notre invité. Vous qui avez besoin de le soutenir, n'hésitez surtout pas parce qu'il est en plein studio. Il a besoin de vos soutiens et surtout que pour réaliser un album, il faut nécessairement avoir des moyens. Donc, bon, il faut les apprendre à tous son andeko et tout payer le goût. Moi, ce qui m'étonne, c'est le chrétien. Le chrétien, on peut s'en rendre mawa. Les musulmans, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas les catholiques, n'en parlons pas. Mais les chrétiens, vous imaginez, pour aider un chrétien, c'est tout un problème. Les gens préfèrent aux hommes européens, ça va te mais entre les chrétiens, balingité. Je me dis, ceux qui les lots, tous à 15 000, 36 000 chrétiens. On se dit, sur tout ça, l'opération, 1 euro, 1 dollar pour te aider les cours. J'ai l'impression que ça va te bénir la pauvreté. 35 000, tu payes c'est-à-dire à 35 000 dollars. Donc ceux qui ont 15 000, et du coup, tu vas témoigner de ça de façon que tu vas combattre même à ta pauvreté. Mais seulement, dans ce n'est pas une obligation que notre salaire. Moi, ce n'est que ma petite pensée.
Et je crois qu'il serait mieux de se soutenir. Soyons sensibles aux cris de détresse. Notre frère est passé parce que nous avons quand même besoin de lui. Et certainement, témoignage aux alliés riches, aux alliés bien. Pour autant, yo muto luka nzela kisi, oyo ka nengeni ni conséquences à kisi. Oyo ba nengeni muto ko perdre vie na yo. Et je me pose la question à partir de témoignage na yo ki ango bando betelanga. J'ai eu des chars de poule na mituni. C'est que bato maboma ebele to mona mona nzela boye. Misusu za nango kaka bisimba simba. Donc ceux qui lelo bakutani na grâce ba okipe ozala sauver. To yeba ndenge nini akobatela bandeko na biso. La pauvreté, moi personnellement na otika la aussi porter en côté. Voilà pourquoi ce que mona likola ko zanga bato azo kota na ba chemin moko ya mabe et en fin de compte va perdre vie na ba Bible zoloba à quoi sert à un homme de gagner ba bien surtout à mokilio mais au perdre le royaume céleste. Donc ce qui est plus important c'est le royaume tout d'abord, mais intérêt na biso surtout à ndeko texaba je crois que tokomi na suka pour la première partie na biso. Je voudrais quand même otala bandeko ba otala yo omeka ko lancer message parce que bazo otala yo. Peut-être aux en studio, qu'est-ce qu'il faut oui, d'abord dans le biboé na bandi musala studio seul. Mais on a déjà quelque part un soutien dans le côté comme on a eu. On a besoin d'un soutien financier pour réaliser et le pour la gloire de Dieu. On a contact. Effectivement. Nazali na 089 plus 243 plus 243 oui 89 18 30 932 mususu plus oza na WhatsApp eza oyo ono tikoloba oyo tikoloba yango neza na WhatsApp OK yango plus 243 89 18 30 932 soit beaucoup contacter hier azamuto ayebani kolekanga hier journaliste hier azamuto so contacter ye akoki koyamba ba aide na bino pe akomona facilement. Bon, on a lingi pena remercier de vive voix mon jeune frère qui est au Canada, Marcelin Mbouli le mami. Jonathan Marcelin Mbouli. Nako remercier pe na minito na remercier bato ba soutien na kanga pe na CC Bazali Patou Mondo, Fanny Mondo nako zong sape matondi pa bana na ngai po bana nga baza soutien na malamu naza na Irene Elonga na benga bongo naza na Jojo Elonga naza Dani Bwenga Elonga donc baza bato ba tiaka mora na bien baza na France musu baza na Belgique donc na Mr Ngai au toi na quartier latin yazar na mingi Aladji notre chef na remercier Vieux Véron Alexaka on a chef Fachan il y a la chef français Véronde il y a une de la Kisaka au Fubeta Guitare na le master nga petit frère nga Junafa le prince de Tchacho le prince de Tchacho le moineau quoi donc j'espère que natangi obaye natangi te ma o penza bazana mutu mingi mingi nde bango wana zambe ayana ko pambola bango na banyoso ba ko mona ke na sepelisi bango nde na lobby ba contacter mingi mingi ba ko contacter na journaliste papa Pandela Zawana et vous allez s'énommer. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Toute chose qui commence bien doit nécessairement finir bien puisque nous croyons à l'existence de notre Seigneur Jésus-Christ. Là, c'était vérité et réalité. Bosolo pe lo lenga kobikela émission nabino oyo botala sur Nouvelle Tendance Télévision. Yo na nozala no abonné te kende rapidement. Il suffit tout simplement au final sur bouton sika ba commis en rouge, couleur rouge, s'abonner, fina et sika wana juste à côté comme on a cloche. Touchez sur cloche wana comme on a place pour commis toute notification et okozala mobimbape okozala déjà abonné Nabisu. Ne garde pas cette vidéo pour toi seul, partage aussi avec tous ceux qui font partie de ton répertoire, afin que Bande Komsuba bénéficie na yango. Le témoignage de notre frère Gaston Texaba, ce n'est que la première partie aujourd'hui puisque nous courons derrière les temps. Demain ou après-demain, si Dieu nous prête encore vie, je crois que nous allons reprendre la deuxième partie, bien sûr, avec nous, avec lui. Merci à J.L. Lukombo de Genève. Merci une fois de plus à Maman Marie, celle qui représente la fondation Ndele au cœur de la nation. Enfin, notre orphelinat est déjà open, c'est-à-dire orphelinat Christ Rédempteur. Oizali na Mongafou, là précisément dans le quartier CPA Moshi, avenue Prof Général Ngwanda, dans le numéro 15. C'est là où se trouve notre orphelinat. Okoki Osungabana, on a besoin, on a bango,
en tout cas qui peut soutenir. Merci beaucoup à maman Brigitte Malele, merci à maman Marie M5, merci à maman Elena Monzila qui nous suit également depuis la Suisse. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon là qui était à la prise de vue. Merci à Jonah Nzouzi qui était assistant à la réalisation et le réalisateur Jordan Panzou, notre chef qui supervise le tout. Je crois pour aujourd'hui, nous allons nous séparer. Nous vous laissons toujours entre les mains de notre invité Gaston qui est déjà là. Donc Texaba qui va nous faire encore un morceau bien sûr qui sera inclus aussi dans son album. Portez-vous bien. Bye bye, à la prochaine. Au revoir. Papa nangaye akoyembela yo loyembo yo onalakisa yo bolingo nangai epana yo papa nangaye makambo etoni motema nangaye tango bato balali yango nga nakolamuka tango bato na bandoto nga nakoluka elongi na yo papa nangaye papa Yesu nangaye tango bato balali yango nga nakolamuka tango bato na bandoto nga nakoluka elongi na kolo nangaye nayebisa yo makambo nangaye etoni motema nangaye papa nangaye yokanzembo yo ya bakaske ata banjelu bayoka te ezala sekele yanga na yo ezala papa kaka sekele esalakanga esengo ntango nayokaka mongongo na yo esalakanga esengo ntango nalukaka elongi na yo yo nde nzambe okotikala kolo Yesu yo nde diama na ngai papa na ngai yo nde wolo na ngai papa na ngai yo nde nyonso ya ngai akoyembela yo papa na ngai akokumisa yo Yesu na ngai na yawe tokumisa yawe biso banso po ete bolingo na ye ejangi nzelo kasi na biso. Smart Team Music. Twena moyo babanza tunaimbila muzika yawe twena moyo babanza tunaimbila muzika yawe twena moyo babanza tunaimbila muzika yawe oh tunaimbila tunaimbila mutanguzazo